Elle nous suit, merci. Na attention, on va continuer toujours copier sa biso, bande ko balanzi. Nabi ke boyebi boza touché, na ba ope boza touché te nabi ke bazali mais mingi boza touché parce que premièrement ngamo connaisa depuis Boutou ba pelle bazo tunangai ba nouvelle carine yandeni ba nouvelle carine yandeni donc ba tellement que ba tuninga ngo trop tellement bien mo boyebi nga ermo nazara nazate. Donc il y a le lot, il y a des chroniqueurs, il y a des journalistes, il y a Ajmelko, proche il y a Karine, il y a des collègues mais proche il y a Karine, il y a des informés mieux par rapport à l'arrestation à Karine. C'est Adams Luzolo, Congo na Congo, donc patron à Congo na Congo. Bonjour Adams. Mamounabiso, c'est-à-dire Christelle Mamouetou. Ya biso moko so bozanga mamuna bino bo midi mbika po biso tozala na Christelle mamuna biso la rose mbote na balani na biso tout bota na biso na mincho na bato tout vraiment bazui les cas c'est vraiment ya ko beta kaka ba cliquer na lien oyo pour batala vraiment ba mbote belé vraiment ba mbote vraiment vous c'est pas Adams Luzolo boni santé boni Congo na Congo ouais Congo na Congo toujours na discipline ke bombila na kibo soda tozoko barara biso za tozoko ba bango ba rodondo bango ba kosiama biso tozoko ba donc ngapena Adam tozoko ba na kibombila merci na ba tout pena ba pesa ngapena attention na bango ba comprendre que ngape na ko servir bango na ndenge information et ça la bien donc Congo na Congo pepele. Voilà, merci à toi Papine Zola, merci à Lobby, Maquette Fine, mon thème, papa Djalma, donc Patricia Maquette a vraiment tout qui inquiet par rapport à Makamo Karine, merci Nayo, Nazana Dams à répondre à Bisso, merci Chimène qui est la Julius Ngoïmo Sapeme, merci à Maître Lolandouzi, Tata Mapasse, donc un grand merci à toi avec maman Mapasse, Biska Bozali, ma gros coucou Nayo, un grand merci encore à mon vieux adieu Diogène. Avant de continuer à ma solo, on a Eli Adam Suzolo. Parce que tu as dit que Adam Luzolo héros fallait na Angola. Mendeni, batiki na bango yo. Adam Luzolo ndé makambo. Ongaye. Tu as dit que Adam Selenga qui est l'homme de retirade donc héritier Wata et boss live donc pour la production na Angola c'est déjà pour demain. Demain musée hein. Musée héritier Wata. Allons là Mobutu. Le 17 mai. Mais t'as pas de problème hein. Donc déjà production est déjà lobby le 30 avril en Angola mais tu commandé Olana Butu to tikail non. Bon en fait Christelle Mamulelo date le 29 ndenge bato tout ba yebi no la team Wata d'héritier Watanabe ndenge za que non on arrive quoi. Ce qu'on na question tout ninga nanga mo na yebité ce qui n'a aucun to nazali. La team Wata déjà ça qui n'a qui n'est pas dadimo la basa qui n'a qui. Non ba kete. Les londe ba okende. Le son na okende. Tam so to ça no pe émission na téléphone ah kutunde zaboye tam so ba image pour mona. Mais pour nous répondre vraiment on est administration ils a orchestre la team Wata de voyager. On a soki na voyager donc c'est que na okende ça musala pour nous couvrir événement le 8 production au Bazanango pendant un mois nous sommes ensemble mais Inch'Allah soki na kokende pour baloba kenga na sala balisa bato yo sikoyo nanga moko pene na boye mais même si on peut sous liste ya média maman bangambu kaka na conférence de presse kutu yo zalo mona makambo ndenge leka na memaka ba charge ba finganga trop na mamboti ngane na critique ngane na retirara batu na ba makambo mena ngama opene na boye ndena temi boye nzambe ka mutayebi. Voilà, merci Adam Tuzo donc tu signalé bien déjà héritier Wata za la production pendant un mois na Luanda kuna Ferrego la paix na Luanda kalaming te soyez président ba le avec Kabose Boulembi. Tango le padre Ferrego la kenaki Angola bo tout la question te Angola faire accueillir au tikalinde ni différent de ni. Il a Ferrego la bozala te le col héritier Wata bon tonto bon deni. Dino bo kabola ngana le padre. Kabola ote ozana journaliste ozana chroniqueur okena osala musano kuna okena na orchestre mususu mais ndenge zalaka yo comprendre ba voilà na biso merci Kane na ngana loba
déjà bientôt soyez prudent avec Kabose Boulembi Mouboa Kanda bon séjour na Paris kuna donc bientôt Kabose pas okende Kenya après kaka yo po kena Kabose olobeli ngo peut-être ils ont projet ils ont projet ndetinga pe boye ils ont projet mon général d'effort donc ayi masola na lobi kaka Christelle Mamou pe il paraît hein ngana oloba mambo il paraît que bon yo pe to ezara mukolango nga ende Kabose mutu nanga makasi. Soyez prudent vraiment le bon mot c'est là. Tolembula, rolembula. Kabose Boulembi à Paris avant voyager au Sola qui a ozonga déjà. Donc je crois semaine prochaine désolé, tamsunga na ozate, soki ba tchenga na liste. Mais nabike même na musika to bunda pona soyez prudent. Voilà, merci Adam Souzo to kota skona comme auto ele ki boni to zo ka Karine Mokondi bakangi to yebite zaka pona dossier o bazaki na ngona Mike le commandé babu en plus explique-moi ce que c'est bien le kwana. Zo to bika biso neto message na biso na monde na biso ba buzz to kanisa ke ezaki buzz moko Karine de ça qui na Mike non ezaki pe bitumba solo to ezaki buzz. Donc c'est ce qu'on ne comprend pas Christelle Mamou na habité to bana sala rasiko nini pour que bolingo yango entre biso ezonga. Moi je déplore, je suis ni contre ni pour. Mike c'est mon frère, Karine Mokondi c'est ma soeur, Christelle Mamou la Rose c'est ma soeur. Toko Swana Christelle Mamou toi tu es témoin. Combien de fois ba vidéo na ba YouTube wana ba to ba beta Adam Suluzolo. Ba comment na ba vidéo ya sorti tout. Mutu na mutazo ya azofinga Adam Suluzolo na ndenge na ye. Adam Suluzolo asala batu nini. Na yo kaka ba conseil à batu tina boy mutu na mutu faut appeler ba conseiller pe yo kaka pe conseil. Na ko so fait décision en tout cas trop c'est trop cette fois-ci vraiment il faut que justice kabola biso mais yo kaka ba vino Willy Musheni tika kaka na yo kaka. Oyo kaka ba Yulia Samba tika kaka yo kete ka batu na yo ya musika bazo lingate bo comme na niveau na parce que ngano to na coopération moko. Nga on déplorer kaka art o eza moko ya komema moninga na justice ndenga na déplorer je suis ni contre ni pour même bato bato tala biso bazo comprendre eza ba makambo oh il faut se supporter pourquoi parce que quand Mike passe à la télé citer le nom de Karine Mokondi en mal vous comprenez en mal bato ba no mona pete ba miso pe ba no encourager ba balinga la bango pete Karine ba na pe ko boya ba na pe ko ndima na bango o sali bien qui tu sais quoi Karine boy tu vois et ben on déranger ngai na yeko déplorer comportement à Karine pourquoi parce que Karine même ça qui monter à moni muto a finga ka fara boy ndeto ça no émission boy à part l'état hein à part l'état muta ko ya que non ko kati so musala na on ça même na lieu public boy c'est l'autorité de l'état muta ko pekisa o mutu te c'est l'autorité de l'état muta ko ya que non te kata salaboy muta ko pekisa te Karine tanga ye a pekisa mai kasa wanande asalaki déjà mabe mais attention ya ko bunda pe utaki wapi acte déjà mona mai tant moi ayeke yo finga kanga yo mankanga quoi atindiki déjà acte ya ko tindika mwana mwasi déjà na mboka na biso vena biso quoi d'accord atsodi kaka betaka saki ya danseuse na mboka na Kenya via yosala ngo prison awa tsodi kaka mukeka saki no zaki ngo bosimi ko tsodi kaka mukebo makala sikotango ye atindiki na ba parti nini zomona le boko na tango kene boye ndemoni réaction et outek libanda ya mobile na asala ka intervention ba légitime défense parce que moni déjà agression pas moi sinaye ndeye pe à intervenir sikoyo toka dans mon bongo ye mobile ya Karine quand tu lobby ni pour ni contre mobile ya Karine tant ou à mon avis déjà intention moi azo ya pourquoi pas à maîtriser qui Karine à des boss de la muninga non asilisa émission so bo reçoit na boss na mais la hors caméra en tout cas on a déploré d'abord du fait que a même qui caméra pour ko juger mutu moko par rapport à acte moko sala qui a même caméra na déploré Karine tu as mal fait bobo ma caméra après Karine oye ko katsa mutu émission tu as mal fait mais Mike Lokamba tu as mal fait ya ko pesa tension peu comme na bitumba ya ko tindika parce que Karine alinga ko loba ti asilisi anga aussi mané Mike te anga beta pe Mike te à moi si Mike tu as mal fait parce que oye o toucher moi na moi si o tindiki comprendre
otindiki tu as mal fait. Maintenant sikoyo tobo ma caméra, tobo ma bamakambwana, to yasko to sola entre nous. Pourquoi il y a une intention 4 émission? Pourquoi il y a tindika nga bosololi à l'amiable? Maintenant sikoyo tangu bosilisi babagarre yewana après les bopanzani bokoma l'état lelo songa na tindio na l'état lobi que no bon au sali moi 48 il faut qu'il y ait une prison sur le côté prison pour la combo na nga yeba ke olinga ngate. Mais ce en fait comme la niveau ya l'état tout ça non analyse ya milkambwango l'état caméra to tindiki pourquoi pas image wana to bomba kiango parce que to lo babiso nyonso to bata ajmelko tala siko site hein site oyo et publié moi je ne sais pas ngala pe na monaka vidéo lien moko ya kiwana bato bazo tala tout site za biso ka to lo baka buto za biso so to zaka elo mo ya on to sur la papi nzame sur la bi to lo bato za eza ajmelko ezala inyo we biso so to ka ba jeunesse to ba ndeko alors comment na muninga bino so za bato association moko ezala agression yo ndeza Adams hein le baka olinga ngate okuti vidéo na ngamo ndenge mabe so lingo publier on la site non lingo publier ngote siko pourquoi biso na biso nani publier site ni mte publier site ya elenga comment mte publier kango biso ndo to mona ki yango to kanisa ki neti zaka buzz parce que Karine na osala ba télé réalité na ye peut-être ba créer ki buzz on a siko ba tumsu ba yepe ba intoxiquer que note kene nango boy peut-être pour ceux qui publier que bato ba publier yango ba sa conscient que biso to publier yango na ndenga buzz bon na éviter hein. C'est comme ça que tu le bito. C'est compliqué à Ajmelko na mambote. Ajmelko aza na Ajmelko na sens na tout na lobby Ajmelko na impliqué Ajmelko na bi na sens que biso ni sotoza bata Ajmelko toza lisanga toza bomoko toza bolingo. So que lo mo be ata biso na biso bata Ajmelko to bundi est-ce que to ko publier on po bata libana mo te ke bo se ka Ajmelko. Tout à fait merci ko Ajmelko ils ont déjà saisi. Il y a des lettres de demande des explications entre les deux parties. Je pense que Mike a reçu Oyaye parce que ça membre à Ajmelko, Karine a membre sympathisante il y a Ajmelko. On a déjà interpellé Toyoka Bango. Après Sikoyo et là on a la Osengaka na nyoso to koloba muninga déjà aza lelo dossier naye et longwe Nesike Zalaki, na minute de l'eau, Azana parquet à Kalam. Vous comprenez? Dossier Zalaki, il y a Mike et Silaki déjà. Maramayena Mike, et Silaki n'a déjà, mais main noire, mon bimi, tout ça, dossier comique, non, yo, côté Siliaka Boy. Vous comprenez? Donc, dossier n'a Mike déjà, à niveau Zalaki, déjà, Zaki, c'est ça qui est. Et l'amour qui. Donc déjà le dossier na Mike déjà si la crêpe ba dossier monsieur yoko la mko. Ba dossier monsieur Lamuki et Lamuki oya kala comme kaka olongwe na dossier oyo na magistrat monsieur bengi lisusu yaka osamba na dossier oyo. Oh. Eh belé nako citer ba dossier na bato ate pour na raison. Kala mingi te awa Karine auto za na problème na papi kakol zaki problème na bato maison mère zaki na problème na fali pour pas éviter ba dossier on te la muki bango no ba même na justice ou comment. Donc on a lobby ba dossier je vais pas citer le nom de gens. On a lobby ka ki no ba dossier et la muki. Donc oh no ça yebi que à la muki dossier na yemuka yebi. Donc voilà. Vous avez rapproché dans le proche de Karine. Pourquoi pas au Benara mon Karine pour éviter un problème parce que l'homme soit candidat ça on va succès mais mutu ça ça n'est qu'à buzz na ma blomo pour le sexe battu mais battu pas considérer en solo. Karine ça la n'est qu'à buzz. À vivre à vie le rôle là ba ndonation ba Kardashian ba salaka na ndenga kini siko bato ba mona ndetse aussi batte mais to peut sans chance ils allont ba télé réalité. Maintenant bato musu bazonga ba mauvais sens. Oh bakardashe balobaka wana obi ke toyoka ngo te poza anglais mais surtout obi to yoka pena manga bakardashe balobaka wana babilo basalaka wana en tout cas tam susu pe bato musu pe baloba te ngana linga kardashe zo iloko modèle omona do ya Karine za no ba base mais bato baloba te ke non ndenge to sola parce que ndenge na sola na Mike le rôle la garçon ndenge na sola pe na Karine le rôle la sœur omoni ndeti sona la ba message na ngana téléphone je parle avec Mike. Mike beaucoup mettre na niveau ils ont un téléphone nanga Mike beaucoup mettre na niveau il y a justice pardon boboma bo chana c'est na continue de ba capture ba message au mona to so la c'est mon frère pourquoi non so na bo chana c'est parce que notre la que non
corporel autozana corporation autozana ça la presse tout ça de la famille Mike to mema ki plainte kuna na ndenge siko komi makambu ya nini ya ekokele ba magistrat bazo moyen zate ke ba retirer plainte sur pour mamango. C'est ce que je demande. Parti à Mike va retirer plainte. Ezalaki ame mamuninga na justice ba kobila la justice ici lisiko ya kokoma ke no ba avanda kuna tonde nini. En tout cas ba sango te ba retirer plainte. Tambula yebi ke ro risque ke prison. Yango konga na sengeleka na bomeleka moto batika biloko wana c'est une famille ba solola ba éviter ka kotanga na bakombo moni ba éviter ka kotanga bakombo conséquence otanga bakombo batu na mabe yango yo osa émission bando bana Adam Suluzolo wana Adam Suluzolo tamsukutu. Voilà, merci Adam Suluzolo vraiment to moni vraiment. Pour le conseil no lobby que bo pesa Karine conseil tété Karine na ko pesa conseil na TVT. Ndé to vanda boye to lobana raté non Karine moni boye to lobana ramena ko lobana ba tout que non na pesa ki conseil ayoka kité non conseil eza conseil muta pesa conseil c'est à toi de voir moni donc voilà ce que bossa démarche ni déjà bosso bandi par rapport il y a dossier on a parce que le week-end dossier Karine c'est qui est sûr Azane Libanda au Monae, ce qui est dans la démarche notre là, il y a des cuisine interne, on ne peut pas dire ça. Nandenge ya koya ke ba no dévoiler que notre ça boto ça. Démarche à liboso na osala yango yo, ya kosenga déjà mon frère Mike le Kambana partir Mike Mobimba pour retirer plainte. Voilà déjà démarche Mobimba. Après, il y a des démarches, il faut chercher les avocats et tout. Voilà, ils déjà mais. Muto a en charge, donc il faut toujours que bombaye. Mais la démarche chez Ali, c'est qui est sûr. Voilà. Merci. L'homme tout le monde. Ajmel ko esala ma association biso ba journaliste pourquoi pas kolinga éviter ba des ordres la plus biso na biso ba Ajmel. Toujours évitant ma cas c'est pourquoi moni dans ma émission boye naza sage nazo répondre par rapport à ma ndenge to yebele je suis ni contre ni pour. Entre les deux parties, tous les familles, tous les réunions, tous les vendaka. Après, on a un match, il y a des comédiens, il y a des journalistes. Donc, si on a des journalistes, c'est ébélé. Donc, on a des comédiens ébélés parce que on a les deux parties. Donc, toujours lutter pour la maman ici là. Mais toujours ça m'appelle la Libana trop basoli ça babika que dossier à Mike na Karine. Ceux qui comme qui la justice comme la justice bongo. Ezara bandero la biso ka ba journaliste muto ba intoxiqué Mike a même dossier na justice na part pas ya Karine. Ceux qui pour na Karine a kende ko menacer Mike ezaki pe ka bandeko na biso ka média nde muto ba intoxiqué. Je bakangi Karine ngata na kiwana na ina musika parce que peut-être tant que faut taper koto qui est en position banini na parquer musika tema voiture na comme nango yo ba to bena ba yebi vraiment na noter na zui na parquer na musika na ota la position na moni bande ko na biso pe ba journaliste vraiment oyo ba yebi pe Karine Nathalie P pour ne pas citer les noms des autres, Bami Yebi Place Bazali, Namoni, Bazo Kitana Mike, c'est pas mal. Ils ont m'abêté. Mike vient de Ronabisot. Bah, soutenir, n'a pas soutenir Mike, n'a pas soutenir Karine, mais on a soutenir Kaka, Tobongi Sanakimia, mais on a soutenir Tek et non Tinda que Kangisa a qui est prison. Au moins, place différence, c'est ça. N'est n'a pas Mike, il a comme les Mike. On a bien ayambate mais ya kokoma na komeli quand même atangi omoni mais ya koloba ke onona ko soutenir ye ke no akende prison qu'elle était wana ça té parce que lelo na ngai na omona lobby na yebité omoni mais ya koloba ke komona batu na moni bena batu nde bazo kitana mai ki bazo seka ba misusu na ba champagne ba nini mais je te dis ça fait mal. Ça fait mal, mais conseil kaka poto déborder tes alakera lobaki mabe. Attends comment mututé. Conseil kaka le deux parties to vendre sika mongo to solo la to yokana to tchana se ya ko geno ko tala prison wana to yokanga shomona muta a outi prison aye après lobiki no ah Zambe mukoni na ozonga sous prison
nazonga na prison c'est sika bien te omoni c'est sika bien te c'est sika sengote mutu oyo akotsa mutu na prison c'est kalingi mutu te omoni eza sika sengote condition nga za la kamabe fête kuna za la te que non tozo fêter na kata prison fêter ndeni deux sika mo bien te même bato bazo ba wasala ba commentaire que notre azui akende bongo famille na ona yo mukoleko yindela yo ezandeni yo commenter kozomona kaka zela mukoleko komela muto ona akufela te ayebi passe oyo akufela za te donc bachana se bandeko nanga c'est une famille. Alors pourquoi kokanga ya Karine tout le monde partout sur bazo sepela pour ani je sais pas moi quand tu ninga luka pe bato na moni oyebi bango kede pe tuna même ndeni yo omelaki champagne osali fête pourquoi bakangi muninga jouer comme il jouer comme il kasi ba mais la pe champagne mabe tout tika biloko wana. Voilà, message me répond à bandeko na ba chroniqueur na ba chroniqueuse parce que to sali ba association to sali Ajmelco to sali union web au président Eza Raphaël Walukonka côté kuna côté na biso o Eza Frank Stemai Disuka message fort pour bandeko na biso ba chroniqueur parce que mingi bolingo tozo considérer que bolingo za te batimi basaka ba click na bango donc message mo fort pour ya bolingo pour na bandeko na biso ba chronique. Les amis chroniqueurs vraiment je vous aime beaucoup binomo bobenga président Dams eza ya association te ezaka kombo oyo binomo bopesa ngai yanga za nango avis donc président Dams izo les a délété monsieur ça 3 mois 4 mois 6 mois pour na association. Tous en abolingo sincère vrai tu éviter bâtiment tu éviter barofingana les gens qui nous regardent c'est pas ceux qui entendent de nous on va zélara to informer on a créé les informations depuis na bandi boy na fingi mutute na tongi mutute na critiquer mutute mais na lobby oyo na koyeko loba comme étant message d'amour donc to lingana vraiment na bolingo solo to comme obanga na kolia esika moko na mais esika moko c'est pas bien. Pourquoi méniser bazala bonté entre eux? Pourquoi coordonner entre eux bazala bonté? Pourquoi pour mais bisoka après si boye soki muninga moko aye boye o azaki on a fait téléma. O azaki on a soki monika on a kuna zoya foka radon moyen te donc ça fait mal to éviter yango to za toujours na bolingo Ajmelco ye wana eza club musiquité to club d'amitié mais za wana pour protéger ba valeur ya musala na biso. Pour te donner un soubassement, tout ça là, musala, l'État doit reconnaître bisoté. N'attends ma cambo, bah isoler la biso. Il y a un autre créé, si tu es non, peut-être ma pena, pour ça musala biso librement. Donc voilà, tout l'inganaka message d'amour yangwana. Voilà, merci message c'est qu'on a ba fan news balinga Adam Suluzolo balinga Karine balinga Congo na Congo balinga Christelle balinga Akimbe balinga biso do so bato to informer bon baza libanda mboka. Pour les amis, Adam Suluzolo, moi, je suis Nzambe président. Il y a Congo na Congo. Balinga Mike Lokamba, balinga Karine Mokonzi, balinga Christelle Mamou, Batunio sont vraiment des informateurs bango. Bopé ça toujours les taux et chance. Il y a Rosala Nabino Pembeni. Oh boyoka kana basima Congo na biso yango ndete tozala nango. Oh baloba na biso ke mutu ça on ngasa bezi na comme na loba à raconter n'importe quoi au type en réalité boy je suis pas comme ça bozo ba témoignage na biso pas ba Christelle Mamou a repé sa témoignage na sincère pour ya yebinga avant na nanga amuna na nanga do yebi bila ke no mo mbali za boy mais mutu mususa yebi ngate a me masango kaka dam suzo na kutu boy yebite mutu kutu boy donc bolinga biso to informa bino na musana biso to salaka c'est pas facile to bimaraton ndeti boye ndeti ser na biso boye a cause apé moi beti munzele na ye a chepe ninga beti boye akene ko vanda soki wapi ne na mona ba misusu mais boye siko na ba micro boye azo tambola na cameraman na biso pona ko lukaka information alors tant au chepe élément yango suki nino chaki wala yango body ni olataki wana yango yo zakana bilamba te yango yo boye jamais batindelo ata valise en bilamba pour que change à chaque jour mais moutali bosso loba donc voilà bo sunga biso pena musala oyo pour te za stress belé biso nde to longola bino ba stress nde bolobaka alors bo tika biso to sa musala biso ndenge ezalaka donc voilà. Voilà, merci Adam Suluzolo, merci Nassir Tozo Kende, biso soto kende biso ko assister un match na biso contre ba comédien vraiment merci. Na ndenge boza ebele ndenge boza ki ebele bozo continuer toujours parce que quand de bolobaka
biso de tolongola bino ba stress et surtout un week-end on peut eza moulaï donc week-end e bandi lelo ti mardi donc eza moulaï merci Adams moi de tromboté nabi ke maman zola na biso dia na Canada donc nga na bandi de opese mbote voilà maman Fatou Bouka Demol depuis Canada na pesi mbote na pesi pesi robé la dinganga boutique Milan voilà bela dinganga ta to mona na ité yeo boutique na ebena to zapena liboso boutique na zana ya wate ala mi kilime to préférer tout ça boulot ici car eloko ndeko na biso na pesi mbote ana phrase à maman na Marcelo Moninga Jenny Play taka Jenny Play fait rigola le pas da betele maman na chana qu'est-ce que j'avais dit album yo batutu bazo zela qu'est-ce que j'avais dit et puis ce comme bangé na chana zakuna bo découvrir on tinda bino ka boyo kango parce que le padre Motoyambo a solo li Jenny Play Irène Chira mbote belé ana phrase à maman na Marcelo ainsi que batutu bolinga Adam sur le zolo bébé pena pena tel père tel fils, c'est-à-dire Grayson Adams, Petit Adams, depuis Londres, voilà, donc Ndoi, parce que il y a Mobimana quoi. Donc Adams Junior. Voilà, merci à bébé Adams Junior. Match, merci à Papine Zolameso, merci à Babi Manvi, à Dieu Diogène, Babi Genève, Momba, Kouma Pak, Moté, ma mère rêvée, Jean-Marc Onzi, Tamona Mateta Solo, Moninga Batia, Janice Tatunga, pour Tubanga Moutou, Renita Sita, un grand merci Nayo, merci à Kouma Pak, Moté, ma mère rêvée, merci à la bande de connaissances. Oh, Bozuli Bakor, on a sans oublier Balobi, les grands Saoudiens, Michel Levo, un bon tonton à Kataba Suisse, tonton Manso, l'Arabie. Donc, merci à Maître Lola, merci à Frida Kanga Bachar, mais merci à la bande de connaissances Bozuli Bakor, on a vu ceux qui vont se faire la bille, merci.